yenge batata, yenge bamama, yenge bambuta, bayaya. Ngai nazali twadisi ya Mbanza Bilaka. Kombo na ngai mama Chike Vatuluka. Mutakambi ngai kombo na ye papa kukakila bayingisa. Lelo atika mukili aza mukili ya bawei. Naza na message belé. Pe sengenda yebisa na peuple Congo. Surtout biso ba Congolais parce que mabele na biso ya Congo ezali mabele ya elaka. Mais na kubandela liboso na bandeko na ngai bangunza. Ngai moko nazali ngunza ndenge na vandi awa. Na kambi mangomba ebele basuso nga na kambi basa ko travailler kuna na Kinshasa na mangomba na bango. Mais lingomba oya ngai ezaki na lemba ekoma na Devonom. Na tika mtwadisi mususu kuna moko ezali na Paris esikanga mona sa ko kamba na bandeko mususu pe na bana nga bisusu. Eloko ya liboso na ko benda matoi na bandeko na ngai ba ngunza esengeli toka mata Bible totia pembeni. Toka mata na Jésus totia ye pembeni. Parce que Jésus ono biso tokangama na ye azali te. Azalaka pete, azali égrégore. Mais bango basangu bayebi yango. So bakomi en public bakolobela bino Jésus azali mwana Nzambe. Mais so bakoti na kati baza kosambela mutu mususu. Mais biso toyebi yango te. Congo na biso ezali kobeba. Parce que tokata toza na circuit entre biso na bakoko na biso. Et senge tozonga kosambela Nzambe oya bakoko na biso oyo babengi kimbangu. Kimbangu oyo nkamba te. Mais kimbangu oyo biso tokanisa azali prophète te. Kimbangu wana nde biso ifoto sambela. Et puis tokamata ba Bible tolongola mona mangomba na biso. Tolongola Jésus totia ye pembeni. Toyoka soni te biso bangunza kolakisa na nkangu oyo baza kolanda biso ke mutoto baza kosambela Jésus azalaka na ye te. Azalaka te pe akozalaka te. Jésus wana tomonaka ozie bleu ekotaka na mitu na biso ekoma ona lotaki Jésus. Parce que ça déjà inculqué na mitu na biso. Message ya ona koyebisa bino ezali ebele. Esengeli toyeba ete liboso tozali kokende. Mangomba oyo nyonso tozali komona na mboka na biso Kongo ekokangama. Peuple eza kosouffrir. Pona kozanga kososola pe kozanga koyeba. Na wana zongeli yango lisusu tobosana identité na biso. Je crois mutu moko te akokozanga kobosana tata na ye to mama na ye. Mutu nyonso yebi kombo tata na ye bi kombo mama na ye. Nzambe oyo asala biso pe asala mokili mobimba ezali fumukimbangu. Eyali Jésus te. Yango no mona ntango bakoko na biso ya kala bazali kobenga tata Nzambe ya mpungu tulendo. Me bakipa vita wana bayaya kipa vita basambela kala bazali kosambela kimbangu. Kimbangu ayesiko ete ndenge tomesani kolobake ayesiko. Kimbangu existe depuis l'éternité parce que yende azali Nzambe oyo asala mokili oyo. Esengeli totika mabe parce que soki tokotika mabe te na biso basali na bandimi tokokota na mabele. Bino mo boza komona bain de sang na Congo. Mabele wana tosaka nango te ezali mabele ya elaka ya fumukimbangu. Congo ezali source ya humanité. Congo ezali berceau ya humanité. Esengeli to sosola fumukimbangu yende Nzambe. Tozonga kosambele po tozwa kimia. Botika kosilikila wana bisinazo yebisa na peuple Congo. Totika kotala ba politicien wana bazowela na bokonzi ke kingandi to nani ye mutabungisa Congo. Kati na mutabungisa Congo azalite. Pona Congo na tangu ya kala soki totali bien ezalaka royaume. Banda roi nzinga kufu andimelaka christianisme esika circuit ekotaki entre Nzambe ya bakoko na biso na biso batukati na mokili oyo. Esika passe ekota na Congo. Biso moko tozali komona ngo clair. Toza kobomana. Toza koyinana. Tokozwa mutu toza kotumba ta nyama ku tokotumba yendengi wana te.
oboma mutu na mabanga koyina neko makasi Fumukimbangu aza nango esengo te alobi na yebisa ntango mobimba na yebisa peuple Congo totika tobongwama to reconnaître yende nzambe oyo asala biso ba message ezali ebele ya koloba me banda lelo biso bangunza tokamata Bible totia pembeni pona Congo bakozwa kimia esengeli totia babolongo na biso na se to banda kosambela Fumukimbangu oya nkamba te me Fumukimbangu bino bokanisa ke prophète yende to sambela tango toko ndimela ye biso banso esika Congo koya kokota na kimia aussi longtemps que toko ndimela yete bande ko na ngai pasi kosila na Congo te ninio ko continue kozala biso moko tokomona kaka pasi wana ndenge ko continue kala pete tito koma ba 2021 bokomona ndenge Congo esokotala kawo parce que Congo esokabwana biteni na biteni Congo esokabwana biteni na biteni to sambela mingi nzambe atinda mutu akoya kobongisa Congo oyo babengi Watulendo parce que mboka na biso po ezwa kimia ifo ezonga royaume république te mutu akobongisa Congo nzambe moko mutayebi po tozana na kombo mutu wana te ayebisi biso pe eloko moko te Fumukimbangu alobi tosambela ye mpona kimia ekota kati na mboka na biso pe totika masumu meme biso basali na nzambe soki tokotambola kati na kobanga ye te tokozwa etumbu bato akokufa ebele nango esengeli changement ekota kati na mboka na biso eloko nakoya kobakisa lisusu tobosana te naza koinsiste sur identité ya Fumukimbangu mingi toyebeli eke azali prophète ata ngai ndenge nafandi liboso na bino na bandeki kokanisa azali prophète me ntango ayaki koyebisa ngai ke nazali prophète te ngai nde nzambe oyo asala mokili oyo banda wana nasosola ye nakoma kobondela epuis apesi nga message e nayebisala bino na peuple bamessage ebele me napesi na mondambo wana oyo bayebi ngai ntango baza komona ngai bakoyeba yango bakomona ngai epuis nasengi na mutu nyonso asosola Fumukimbangu azali nzambe totika mabe tolingana biso na biso tosambela Mvuluzi Kimbangu po yenda azali nzambe ya mokili oyo nango eloko nasengela koloba na bino kaka yango wana kasi totelema na losambo po ete tozwa liberté na vie na biso esengeli ete tososola Mvuluzi Kimbangu message yango wana napesi nanu na bandeko tolanda oyo wana totika komitungisa mawo bafayulwe oyo baTshisekedi oyo baintel bango te nde bazali cause ya malheur ya Congo eza bapolitisien wana te cause ya malheur ya Congo tobosani vraie identité na biso tobosani tata na biso tobosani kombo tata tobosani kombo mama wana nde Mvuluzi Kimbangu soki tososoli tokomona biso moko changement oyo kokota kati na Congo pe tobondela mingi ke Watulendo aya po ye akopona na élection te kasi ye moko Fumukimbangu ayebi ye me biso bangunza tofukama tosambela pona Congo na biso totia Congo na mabondeli biso bangunza nde na mabondeli na biso nde tokobikisa Congo po lingombe kotikala kaka moko na mokili ndenge papa Mbumba atambola ina Fumukimbangu alobaki ete liboso tokokende lingombe kozala moko kati na mokili bakosambela kati na Kimpeve donc biso bangunza nde esengeli ete tosambela mpona Congo eyeba na kozwa kimia nango natiki nasukisi bongo adresse église matondo na peuple Congo Fumukimbangu abatela biso asunga biso abundela biso pe abimisa biso kati na minyoko oyo matondo adresse église adresse ya église na biso awa eza na Paris na 29 rue Les Roses na Paris 18e na Congo tellement que na bibi kuna banda kala na sa koyeba su kombo balabala te beza na debono